Bienvenue chez vous. Vous êtes sur la Internationale Télévision, le choix de l'excellence. Avec la femme à plusieurs options, la daronne 2000 tutis d'international, la maman. Voilà, merci beaucoup très chers abonnés, très chers internautes. Merci beaucoup à la grande famille Libota, la grande communauté de la famille Libota. Merci beaucoup pour nos j'aime, commentaires, soutien. Vraiment, ça me va droit au cœur. Tout le monde est famille Libota. Merci aussi à la communauté, les compagnons des Dada International, la télévision. Notre rendez-vous de tous les jours, nous sommes là devant vous, très chers internautes. Na ba plan na bino obolingaka mingi. Toko babi kolamba ba ye kolaka kaka lelo recette oyo eza demandé, donc eza commandé par madame Fatou Kanda Kanda. Voilà, na ebisa ki bino bato bozota la biso so bozana recette moko boye bozana besoin balambela bino ba expliquer biso kolamba ba ye kolaka kaka du jour au jour, recette na recette izaka na ndenge na yango. Lelo tozana pondu ya madesu na loso na poulet oyo tosali yango na nzungu, tolamba kaka na nzungu me botuna osali yango na nzungu nde tosali ka sauce, tolambi kaka poulet na sauce ya nzungu. Voilà, lelo tokolia bongo. Voilà, merci. Toza madesu na biso leo toza na madesu nde na lobaki na loso nsaka madesu toke lelo na Congo central. Toke lelo na Congo central pour tolia saka madesu na poulet na riz na biso. Voilà, okoli yango pe na kwanga, oki koli yango pe na makemba, bato mosusu pe bakendaka mosika baliaka saka madesu na bango na fufu. Mais biso lelo tokolia na loso, toskoli madesu na biso, toponi yango bien, faut toujours kopona madesu bien. Ezaka na ba mabanga, ezaka mosusu na banyama, ezaka na mwa babiloko ebele yango faut toujours kopona ka yango bien. Muto aza besoin to lambela ye, aza na besoin ya recette moko, à hésiter à contacter biso numéro Ezawana pour vous engager moko na WhatsApp directement. Merci beaucoup pour la confiance madame Fatou Kanda Kanda. Na ipsa bino l'autre fois madame mi finito asala ki commente na ye o tulambela kibino recette à dongo ezaki ananzombo ezaki recette ya madame mi finito azana Paris. Voilà, les loto en Belgique na madame Fatou Kanda Kanda de asenga ki biso tant aussi sukula biloko na biso et tout madesu na biso to bongisi yango déjà bien na bandisiko ko bongisa ba épices nanga wana eza primavera na ngai nazana ndembi na ngai nazana ba oignon na ngai o lelo na olambela nazana ba matungulu céleri na ngai et tout aubergine na ngai nde na kosala ba épices nyonso. Voilà, bépis tanga yango wana tozana ai na biso, tozana ba tomate na biso ya mbuma o to lambela poulet. Je vous ai toujours dit nga lambela na ngai ba tomate à boîte te ezana ngo mabete pe mutu mususu asepela na tomate à boîte parce que ça la mélange. Voilà, on a déjà na bongisi ndembi na ngai propre la vie que ça qui est vraiment bien te na sokoli yango bien là na longo basalité nyonso ali na zui ndembi be pis na ngai na écouter la madesu na ngai ba kisisko mungwa pour madesu na ngai etuka bien na linga madesu na ngai etuka na ba épices wana pina ndingi ba misanisi la ngai be épices na ngai na bongisi na mixeur. Voilà, na tie be épices na ngai nyonso na mixeur ngai nga pina madesu na ngai etuka ezotoka na ba épices nyonso tango ezopesa solo kitoko bato batuna yango wana bazolamba viande to nini. Voilà, bépis nanga tango ezotoka topesi mbote na Ladi Mabila taille américain 2 fois race papa na grâce na keina Mabila on dirait que de Panama je te salue. Voilà, bépis nanga yango wana nazo continuer na cause o etikala kipe na ti na mixer yango bien là na mixer yango wana pito zobina na pas de danse ya ba misana kana mpiakate avec l'artiste Fleur Tobina qui bébé à 53 ans Tobina qui on va manger l'amour siko to kobina na générique na biso ba misana kana mpiakate avec l'artiste Fleur le délivrer. Voilà, dans une abongisi bépis tangai na zui sauce nanga ya bépis na kenati na madesu nanga itonga ti na madesu nanga ba épices ndambo o na monaki
ekoki na madesu tant na fini ki yango na tiki yango etoka na ye na bandi kobongisa poulet na nga na mungusu ya mai. Donc pondu ya madesu na ngai na kota yango mungusu ya mai. Voilà, na kota mungusu ya mai mais na pembeni tokozala na poulet. Voilà. Soko bini générique ba mesanaka na mpiaka te koto ope toza na single na biso le cœur nde na loba biso ba swahili ro motema, ça dépend ya ndenge yo okolinga. Voilà, kobengila yango. Voilà, titre nango eza le cœur avec l'artiste est toujours Fleury Flair na le délivrer. Wana anazo bonisa soso na ngai. Nazo kata soso na ngai, nazo mekaka peka ba pa ya kobina ponga pinda kobina ezaka mwa pasi mwa koko sabiso to abate tobina na bakiti. Tobina na kiti okanta tobina danser. Voilà, merci. Na bongisi na sisi kwa kata poulet na nga na bandiko bongisa yango na pesimbote na mon vie Pidel Nganga tonton bonbon direct de Dallas. C'est Bobby mon Congo m'a beaucoup pété. O ba Congo ba kabarate. C'est que nano okutana na Pidel Nganga tonton bonbon te na pesi bambote esika azali. Na bongisi poulet na ngai, na bongisi poulet na nga na zolungulango na mai wana na bongisi poulet na nga na zolungulaka ba biluka mwindo mususu zaka na poulet po epesaka poulet bololo. Voilà, na zui poulet na nga na sokoli yango na mai ya propre. Faut toujours kolambaka biloko eza bien nga na loba yango kolia ebandaka na miso déjà na tibi pis na ngai onende na te ba na eko saisonner yango ndenge na zwaki be pis wana déjà na teki ndambo o na tika na sani plutôt na yo zo moi marinade na ngai na tie j'ai toujours fait ce qui na tie marinade vous comprenez déjà na taka moi te pour éviter parce que ba marinade ezaka déjà mélange pe ya be pis moi mingi. Et puis il faut toujours faire attention dans la cuisine au kolamba na yo bien mais soki biloko eleki mungwa ezaka mabe. C'est mieux que tout mungwa ezanga ndambu celle de table eza okiko bakisa mais soki eleki ezaka mabe ba mungwa on pezo memela bato ba attention et tout ba mamebele ya ona meka kampe ko gérer yango na bongisi biloko na ngai bien na tiki yango etoka na kina bongisa mungusu na ngai ya mai ona kodza na pondu ya madesu na ngai mungusu ngoza kipe bien na kati yango bien là na kati yango bien. Allez, na zui na bongisi mungusu na ngai. Merci beaucoup Nami Fini tout babi moi c'est un mbongo. Moi c'est Kitoko, moi c'est un mbongo en direct de Paris. Je te salue ma chérie. Merci pour la confiance. Nabo Senyote l'a dit ma bilama deux fois rasta américain. Papa na grâce na keina ma bilama merci beaucoup pour na ba soutien pour na nyonso vraiment. La dit ma bilama nzambe na lola a pambola yo. Merci beaucoup na Fatou Kanda ye mutu apasa ki commande ou vraiment confiance ou apesa ki na biso toloba ki tukoka ki ko zape yango te to ya ko partager pe idée na ba bonne nyonso ya dada international télévision na Cisco bongisa mbisi na ngai na bandi kota yango na sani ya propre na zo bongisa mitu mabiloko wana mundu boyebiki deja ngai na lingaka yango te. Voilà, na zo bongisa biloko na ngai propre. Merci na Patrick Etumba ya Omega Nganga. Voilà, na ki Nathalie Madesu na ngai Patrick Etumba direct de Paris na madame naye Omega Nganga tozo mona nde biloko nanga ezo évoluer bien. Voilà, Nathalie na Monique biloko nanga ezo évoluer bien vu que be pis ezaki likolo na meki on peut ko balola yango na ekotala esu Madesu nanga bo na Monique Madesu na ngai ezo kene na olemba ndenge na linga ki. Voilà, Madesu na biso esengaka elemba ya potopoto te parce que tango kotia esu pondu il faut kotika yango etoka yango totaka yango tango Madesu elembi boye bomoni ndenge elembi na zwi pondu na ngai na tie déjà na bongisa ki pondu na ngai na zwi pondu na ngai na tie pour na tika yango etoka ensemble nga na lamba na ngai boye bato msuwa tokisa pondu pembeni mais ngai na préféraka na ngai kolamba yango boye. Donc ce qui m'a dit na ngai lembi na zui pondu na ngai na tie na zui mungusu na ngai na kotisi yango. Voilà, pour etoka ensemble Voilà,
ah yokande biloko ezotoka deja natiaki yango baépice madeso na ngai tokai na baépice nango natie pondu na ngai oyo mpe natutaki na baépice nabakisi mwa kindoki ya mwa marinade voilà wana secret na biso lokwa pondu na madeso eza mwa ebele mpo eza mwa quantité ya mingi nazwi yango nabakisi mwa marinade na ngai après nazwi na finiki nzungu kuna mpe nake kolandela poulet na ngai namoni ke poulet na ngai elembi voilà mai na ngai ekiti mai ya poulet na ngai ekiti natali yango natali penza poulet na ngai bien namoni ke elembi na kitisi yango après nazwi natie huile pona meka kokalinga poulet voilà natie huile na ngai merci beaucoup na bino nyonso bolingaka biso partout dans le monde entier tant namoni mafuta na ngai ezwi monto nazwi poulet na ngai na bandi kokalinga. Merci pour notre soutien, nos commentaires, nos partages, nos likes. Vraiment, merci pour notre attention. Fidélité, on a toujours Citadin International. Les choix de l'excellence. Vraiment, merci beaucoup. Biso yabino tozaka kawana. Musala Ezo Salama. Voilà, merci beaucoup. À Yannick et Tovo, merci pour notre soutien. Dabi Moutounion, soit un besoin de coiffure, mariée, balati, et puis dans le salon Yann. Coiffure chez Yannick Tovo, balati, marié. Pédicure, manicure, donc soin de visage, stress, donc nyonso koluka, tissage nyonso okoluka. Yannick Tovo le meilleur coiffeur azana monga fula na arrêt chambre froide. So temika na arrêt chambre froide, on mona salon ya Yann coiffeur azana ngo place ya kubunga te. Si tu veux te faire belle, OK puna. Mibali pe place na bino ezali. Voilà. Soso na ngai beli, sauce na nganda mbetikaki na bandisi ko mixer tomate na ngai. Pona kende kosala sauce ya poulet na ngai na osala ngo sauce moko kaka na nzungu bongo pour que na sala yango ya ba soupe ebele te vu que naza na accompagnement ya pondu ya madeso voilà nazwi sauce na nganda mbetikaki o déjà na mixaki ezaki ebele nazwi na mixer tomate na ngai bo aubergine na ngana bomisaki pona kosala na poulet na ngai na banzi ko bongisa yango wa bien là na banzi ko kata yango kitoko merci beaucoup. Je salue Thérèse qui laisse ma fille chérie, donc merci pour ton soutien, merci beaucoup ma fille Thérèse. Salam, bisous merci à tous mes brebis. Voilà na ko continuer poulet na ngata me da ki mi balé na continuer kolongola ka yango voilà na continuer kolongola ka poulet na ngai na longoli yango et merci beaucoup Françoise qui est mon amie. Voilà Françoise qui est la lamba vous avez besoin de rester de service traiteur ngara bien na koto la ni qui vos maquillage tout tissage koto service traiteur chez FK Cuisine chez Françoise Kelly. Voilà, si vous avez besoin il y a recette il y a bien et vous avez besoin de service traiteur boulette samou samakambutu au sali au contacter FK Cuisine ezana kibali Nathalie Pondu na ngai na sala ki mélange na moni yango ezokende na kotoka kitoko pondu na nga ezokende na kobela voilà na sangisi pondu na ngai amon ke ezokende na kobela malgré ezana non na mai mingi na bitenet kango etoka lisusu voilà na tiki yango etoka awa na ye nazwi nazongisi huile na ngai kikalungwa ni sale mwa déjà na bio 6 na lungoli mwa babiloko wana likolo ave nazwi na tie huile mosusu nazwi bepice na ngai ona bongisaki déjà na tie wana na bandi kokalinga yango na tie boye vu que batomate na nga mpe ezali na mai etoka bien et le berge na nga elemba mpona sala mélange na plutôt na poulet na ngai voilà épices na nga ndenge ezotoka boye kitoko vraiment tomate na ngai ya mbuma aubergine na ngai naza na ndembi nasalelaki céleri naza nango poivron na ngai et tout piment vert na ngai eza nano à côté après na ye natali poulet na ngai oyo ebeli pia momo ndenge etikali na mafuta kaka donc nazaka na besoin ezala na mafuta lokola ebelaki bien momoni ezaka na mafuta koto pe sauce na ngai ebeli na kozwa sauce na ngai nasangisi yango na poulet voilà sauce na ngai ezobela ndenge
na lingaki. Voilà, merci beaucoup à ma famille, merci na soutien ya famille nanga mobimba partout bozali kanda kanda, merci beaucoup ali kanda kanda ya Feza Mastaki, bisous ya docteur des docteurs. Voilà, nakiti si be épice na ngai sauce na ngai bien là Nathalie na mon ke sauce na ngai epeli na fungoli nzongo na ngai be épice na ngai na sauce na ngai na mélanger yango na poulet. Voilà, sauce na ngai yango wana aubergine na ngape ebeli bien na mélanger yango naza besoin ya otia maite ebela kaka na mafuta oyo na tukisaki soso omoni soso soko tokisi ebimisaka ba mafuta ka yango nde ebela donc so na obalolana bo mono eza maite eza mafuta ebimi na soso plus sauce o na sali yango na dunai mafuta ndambo monique biloko na ngai ezokende na kobela kitoko bomoni mélange ton na sali ya ça songo wow gumoko eza moi primavera ratakate na finiki biloko na ngai na kepe Nathalie pondu na ngai na monique pondu na ngai ekomi kobela. Merci na famille na nga mobimba, merci na Montréal Anthony Salama Montréal, merci à Thérésia Salama, des gros bisous à toi, merci à Myriam Jangesaka, la maman de Tidjer, merci à toi, merci. Tant pondu na ngai beli na kitisi pondu na tisko mafuta mbila pona lambela na sala sauce ya pondu à madesu na ngai. Voilà, dépendaka na quantité nga pondu na ngai par rapport à quantité nango nani na nga na préféré na cha mafuta na ngai na mesure oyo. Voilà, en attendant pondu na ngai na longoli ba mungusu pona longola ba mikuwa nezaka bien te mutu tango olia mikuwa ekangama esaka bien te. Merci Ornella la vraie omba kanda kanda, merci Ortine Chaco kanda kanda, mon pasteur Princilia kanda kanda, Ali kanda kanda ya Feza Mastak en direct des États-Unis, merci à Feza kanda kanda, merci à Ramtet kanda kanda. Merci à tonton Barouane des enfants Kanda Kanda, tonton Célé les cadets, merci beaucoup à toi. Voilà, na longoli ba mikwa na ngai nyonso na tie na pondo, merci à Mando de moi Laini Kanga, je te salue, des gros bisous à toi. Ma fille Rosine Kankou, des gros bisous à toi en direct de Bruxelles. En attendant, ma ftananga ezobela na bandi ko kata pa matungulu oyo na osala nango sauce ya pondu. Voilà, ma ftananga tango ebeli nazwi na kitisi yango esali kambili mawese, je sais pas, il faut pas ebela bela makasi esali kambili mawese na swali babenga abungu na ebite soki na minoko msusu nde mafuta ebele libongo baloba nini. Voilà, na kitisi déjà pondu nanga nazwi mafuta po mafuta so ndenge ezaki ebele mbona kikanungu so na temba mo matungulu elingaki esopana yango nazwi monde mafuta nange ebeli pembe te jaune te eza juste na katikati. So il va tellement se wanda lubu kambili mawes na ebna ngate sina mno msusu babenga yango nini. Voilà, na tie mafuta na ngai en attendant na kitisi yango po soko tsepe mbala moko bungu isaka mabe après ave mafuta o etrelaki eza nango moto utie ba matungu po soki olobi posoko lobi okalinga ngo lisusu kana moto wana na se ebela kana ngo kitoko talane na baloli matungu na ngai po ezika te kitoko mafuta na pendeza ka moto makasi o baloli yango ne pesa kan nsungu epesa ka pimpo na lingala o balubaka. Voilà, nazwi na tie sikoyo na sali mélange ya matungu na ngai mafuta na ngai nani na ngambo monde na baloli ya ok la madisco ko balula mafuta na ngai na pondo madisco na ngai na matungu na ngai esangana bambisi mse pantene bien te na zobongisa kakawana. Voilà, merci beaucoup na susana bino nyonso, merci na baboni na biso ya Dada International tozawana wa moni pe aza na recette na ye aza na besoin tolambela ye tant tozolamba boizaka tozopartager ba idée. Voilà, pondo na ngai yango wana na moto ezobela bomoni mafuta nde ezosala likolo pondo na ngai ezobela kitoko vraiment na sepele na ngonga dia na lubango ngaza na nga fana biloko na nga so nazolamba boy déjà nazaka fan pour nazoka déjà biloko na nga gugu makasi vraiment.
nazoka yango gumakasi vraiment na baloli po ezika pe na se faut kolandela ngo bien so otiki yango bongo okoya kolamba biloko no bien mais moyen bato balia eza te mpona eza ya kozika na se yango na balolaki yango namoni ke ekangami bien te natiki yango lisusu etoka na finiki yango après na ekotala lisusu boye namoni sikoke bomoni etokeli ya liboso na oyo bomona ke échange cela veut dire ke biloko na ngai ebeli na zipi yango nakitisi yango nakitisi pondu na ngai ala ta pondu na ngai yango wana na bandi kotango na bongisi table na ngai. Merci beaucoup bo nyonso bolinga biso bolanda ba vidéo banda e bandeli tisuka s'il vous plaît mwana nde eza soutien na bino envers biso. Restez toujours branchés sur Dada International, abonnez-vous. Merci na ba famille libota na ba commentaire na ba partage na zo mona. Merci na bato nyonso balinga kolamba babi mwasi ndi cuisine. Merci na ba commentaire na bino nyonso ezo sanga vraiment plaisir ya makasi. Merci à Montréal Anthony Salama. Merci à ma fille Thérèse Salama. Merci na bao nyonso balinga mama top. Merci na ma maman chérie pour notre soutien. Merci vraiment na Fatou Kanda pour la recette kitoko asepela kito partager ensemble. Koto petor na monaki poulet na ngai et beli na ekobongisa yango tapima na nga ndenge telemaki potikala ekika kotia pima bomoni ndenge beli boye eza kaka sauce ya nzungu na tikali kotia yango mai te tikali komona donc ebeli kaka tomate moni tomate na mafuta nango ndenge nakalingaki yango vraiment sauce na ngai esali bien makasi soki nzamba mo azongi te tokuta na prochaine maladie mabila mata américain. Merci na ba abonné nyonso Pidel Nganga merci na Patrick Npumba ya Omega Nganga merci beaucoup bilo na ngai ebeli voilà bilo na ngai ebeli akomi kotango siko na sani bien les faut kotaka pe biloko propre na sani na yo bonisi déjà bien là vraiment merci beaucoup à la famille Ngongo, famille Nangai Ngongo, Darius Ngongo, Kams Ngongo, ma fille Rosine Ngongo, donc Jessica Ngongo, donc merci beaucoup Darius les petits Ngongo. Merci beaucoup. Continuez toujours à vous abonner. Si vous avez des remarques, et dans l'institution, mon co, beaucoup de libiso, numéro na biso, et zali wana, ba onyo swalinganga na bino mingi. Bon, vous offrez un commentaire na bino izongi la bino moko nzambe na lola apambola bino moko na ba commentaire na bino ya mabe. Vraiment, loso nga ebelaki pe yango na sepelaki pe ndenge loso na ngai ebelaki na zuna kitisi loso na ngai na bongisi biloko na ngai bien là ba ya kofinga mama na ngapi ana commentaire ba commentaire na nazongi selika bino moko na ba ki on déjà biso to ana éducation finga ba mama ba ningate. Voilà, merci beaucoup, merci Flore bébé à 53 ans, bah misonara na Piakate bientôt générique. Merci beaucoup à Minou, à Mifi Nitou, merci beaucoup à Fatou Kanda, merci à la grande famille Kanda, merci beaucoup à la grande communauté famille Bota, merci beaucoup na ba camarade na nyoso balinganga, merci partout dans le monde entier, baboni na nga États-Unis, merci beaucoup, baboni na nga Canada, merci Allemagne, merci vraiment bato Allemagne. On est ensemble, le soutien à Bino vraiment ça ira bien makasi. Merci beaucoup. Tous a toujours wana pour Nabino. Mon toi a besoin de recette à contacter biso to zangate pour na yakusala. Merci. Soyez nzamba zongité la dima bilama tout kutani prochainement na numéro mususu ya émission. Bisous bye.